En direct de favelas de Muchachalados, balobi sourianta de caliente, comida de larta, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Mais chaud partout, il y a lelo, ils ont nini, ils ont penagé lelo to solo lamputua. Ni loba petit nanga oyanga no, yo bimputu. Yo bimputu. Abe do suba bi yo bimputu, do photo solo na ba Grand Nord. Ne to solo na na lo ba Grand Nord. Nous vous comprendre. Dans le Gare du Nord, dans le Gare de l'Est, Gare de Lyon, dans le Grand Nord. Modogoja Franco Ferry, Fumon Poutou, Imperatore. Vous avez combo déjà on a zopé ça donc l'homme de Piccadilly, l'homme de Place Vendôme, l'homme ya Masolo ya la Jarka, l'homme ya Italia na nini na monde Napoléono. Donc il y a kolobake lelo tozana les grands lelo toko benge gourou mayas parce que ba gourou ba mayas baza souté to tikala rana ye surtout na mondo ya ndule so bo tala bien naza na pena en direct de NJ babi Nouvelle Jérusalem Serge Kabango mutasimbi Paris donc tozana Modogo. Bonsoir Modogo, Jean Franco Ferré. Bonsoir Papa Holz. Vélo Imperatore. Imperatore, oui, c'est un sous plaisir ya omona yo. Ça fait un bail hein. Toujours donc ngeli kaka. Viangela kaka. Obeta no pe ba jean. Zo mo micro ba yo. Viens pe ba jean slim. Oh. Donc boyoki va faire bien beta peu ba jean mais slim sigo faut dans la taille pour beta biloko mais bon yo slim ça XXL au côté terre Vénéra Modogo franchement nabia mikole belé bamboule belé na le peut ça batumbote yo bandi ba mo polémique slim donc yo forme vidéo yo ola tout que non mbalamu na kotaka batu basu basumbote ba comprendre mbote na bango do ba attaquer bango vidéo ola la ndeni ola la reforme ola muka reforme olia reforme ezendeni mbote ngavma addiction na ngai addiction ngaza donc addiction na ngai za forme ici l'ambassade c'est mon addiction quoi. N'engé peut pas tout addiction à la bière, pas addiction à la damage, pas addiction à la bassi, pas addiction à la tchétché, pas parler mais qui tend addiction à la. Il y a un monde qui n'a pas la tout dans la. Mais il faut expliquer comment peut addiction ça amour et les colo et amour. Des amour multiplié par amour donc deux éléquis extrême quoi. Voilà. Donc il y a une extrémité wana. Bien sûr. Il y a on a senti que tata on peut on peut expliquer comment slim bani. Non, slim. Parce que nous sommes Jean Franco Ferré. C'est un ancien. Donc vous comprenez ça ancien depuis Bangache, depuis Balekuru yaka. Mais si vous côté peut petit à lelo, on peut la petit azandengo azalo wa vieux. Mais vieux azalo wa petit. Mais vieux, nangina zonga na moi simavement pour lelo to beta histoire ya Nzembo aux en studio. Il y a souvenir aux sala. N'habite ça souvenir ou bien hommage. Et ça hommage ils ont dengenini. Obi pourquoi on a le hommage parce que bato angai parce ba kufa. Ouais. Parce ba kufa tant hommage c'est les gars qui déjà. Bato belé ba artiste belé ba sali hommage na ba o ba non artiste ba sali hommage. Ba hommage tant hommage c'est les qui. Ngasi qu'on a un souvenir. Le souvenir na zo relater ba moment vécu na ba oyangai pour oyanga basi bakenda ba oyayo ouais ba oyangai bakenda na utanga ba cerveau seigneur cause ba espéra ki sangani ba dindo yogo ba petit aziza ba le kuru yaka baza ebele basi bakenda ba mère malou ba ana malia baza ebele ba oyanga bakenda ba auto sala na bango royaume wana basi bakenda donc sur la salle qui hommage il faut na salon autant au bango bakufaka tant c'est l'équipe na opesa exemple ya kosa kufaka na ajouter modo aza na ngote
ozomona Kester akufaki ya kala mingi te likulu autokufa kala mingi te mère malo akufa na bandi oyo yanga na souvenir nazo relater makambo biso to viva tant mosusu nouvelle génération banda oyo kaka na masolo na banzembo bavio wana basalaka boye bavio wana mosusu balukaka na Belmondo mosusu boye bavio neti par exemple tout le babie bavio na bateka banoir bateka mvuki bon ngai bavio wana na etali mo biloko nde balobaka po lobi génération lelo bayokaka bavio wana bateka mvuki bavio wana babuka baligal ni mo de wala tarabo donc yene ebité kona tono tolo muscle ate na bine zanovi na bi on sans paquet mais ana buka baligala ondeni po ba poto on père misunya ba fera je souvenir non mais ngana tika non en fait même quand on buka magal wana après te ba souvenir dans tout ça ouais après les appels à kati quoi ba souvenir oui me fait non me fait na ko valoriser ba me fait te nazo ngana check boy nga souvenir nazo na ba bien fait ba bon moment ba bien fait obiso to sali na ba bon moment nyo souvenir comprendre ba bon moment ba bon moment ba trop ba kende na ko parler ba me fait ba me fait za logo la comme si ko sala jugement ou ba benga jugement ya valeur ya bato nga nazo parler ba souvenir tant to banda oyeba par exemple na ko pese exemple ya lelo Gianni Versace azalaka na rue Bonaparte Jojo Ama nazaki na rue du Four Yoji Ama motoka ka oyo bato balobelaka lelo oyo vieno modogo impérateur a découvert azalaka na rue du Dragon ba Marcel Salassos bazalaka na rue du Colombie souvenir des belé nde to bana okende ba Bruxelles nde to bana obeta na ba Cambrodge ndenge pe tu vois tout ça c'est des souvenirs nde biloko ringio on azo bana kata nzembo na ngai parce que ngana randaki le cours par exemple au Magité na randa ki Silvo Seigneur Koso Magité na randa Espérance ki sanga no Magité nde to bana kosala ba nzembo ya ngai ne ba proclamation salamaka ndenge ba matebo salamaka c'est ça les vrais souvenirs ndenge pe lelo boye histoire o biso to ça ba précurseur et donc ils a éparpillé dans le monde. C'est ça des vrais souvenirs. On va bien fait ça. Ils ont le rôle là. Donc on peut se faire exemple il y a français parce que yosa gaulois. Au début quand même tant aux autres français aux gaulois. Histoire il y a Gaule antique. Balma bayaka ko bayaka na ba faire la Gestapo pour décapiter bateau. Mais le loba français ba betaka sur ba histoire wanati. Parce que ba c'est l'Union européenne. Bisso babala tsebson d'étiquette à mabi. Son abi bisso c'est-à-dire environnement bisso papa Wemba Niarkos et Bodougou francophonie mais bisso peut favoriser épanouissement ya ba jeune. Temevé wala to bien yo lobi obeta souvenir ngora souvenir mais ce que moni pas souvenir musu nga kanza kineti ya ba genre ya noko moko boye excusez pour biso neto na to yo na bi bana mind ba partout dans le monde o balinga bayoka masolo ya époque ba modogo pona mais époque ngo yango wana to tanyango déjà on habite vie bakutu ngakutu na ko bateke bande ko teka mvuki bakutu ba makambo ma ya pondu ba makambo ya ko bwaka ba wala ba souvenir kasi moni ozo misa ba souvenir mais na remarquer net yo côté na yo zaka muta ba benga oni ba bon souvenir donc ba souvenir ponga pona ngai souvenir hein souvenir ko net souvenir musubu ko boule net ba masa mon net na peso exemple mon boye souvenir mo boye ba master mo boye to choqué na coin kota bax un temps master mo sko ya fa quoi ayebisi ngabi yaya kanga ample nga muyibite ouais si la comprends ya kanga ample nga pesko nga muyibite mais na choqué na ndenga coin ndenga no lobi kanga ample nga la poussani un pas abisu lisus na pesi deux pas na deux pas le papa wakatali ngai ye koto pas abendi bord mais na suka to kiti kota sekuna kota corniche poto partager bord ngo na contre ya droit de l'œil osmo ce souvenir mais ça n'a folie kambo mais bagarre mo bima sko kuna na corniche na suka filme ba masa ba changa poa to leka na ba fa kwa bora ngo to kindana de moni que ça peut souvenir mais ce que nous to yeba te
Papa Rose Marina kutana na corniche. Ce qu'on a quand na champ aux obeta ba souvenir. Tokoyo kaneti ba bouki legal, les ba komina ba jongo ba benga modogo boye. Modogo akoma boye, okomi kutu escalier ya katikati kana okomi na meuble te mbila lekini akitina ndenge hélicoptère. Ce que on va chaka ba masolo ndengwana. Mais ngala ko beta ba souvenir ndengwana te parce que biso toza ba homme public. Mais ezalate ba souvenir oyo zolo ba wana ya modelu wana. Mais en fait ezala ou bien ezalate na nzembo na nzembo sansir déjà yo mon. Non. Mais déjà biso toza éducateur en masse. Na comprendre. Na ko valoriser ba méfait. Tu n'as pas été ko valoriser. Mais si ceux qui n'ont pas valoriser ba méfait na le bon biso ba souvenir au moni tenga na tuninde na bien est-ce que pour moni tango obeta ba souvenir ya bino époque na bino pour ngana ba souvenir so na bino bandolanda na kolanda na ba disque so na tene les jours J de l'histoire romaine nazomona modogo na ba photo nazomona ba souvenir ba champ betela biso so na tali bani mais ce que kati ya makambo en fait souvenir on a zo relaté na banzembo oyo oda sali ba bon moment bien sûr ba bon moment parce que yo mo lobike osaki ba hommage te parce que il est kaki mais so totali batu ba lobo non osoki ta osaba hommage te parce que osaki pe jeune homme ba vie na yo yosko zo ngola sa mongo yo za mona mone ba mike milelo ba ela kopeke o biso bana mike via comme mukolo yo bosalela ga trop qui gêne non c'est pas ça dit au pertiba ba vie na yo après mona que non na osanga hommage te no ga souvenir non souvenir au contraire parce que hommage par exemple hommage Moutaoutou décédé par exemple il y a 2-3 mois après ce hommage mais sur les 4 ans 5 6 ans 7 ans parce que non c'est pas ça c'est que souvenir nazo relater ba fait on a vivre na ba oyanga ba kenda moi bi kenda na posa na yo ka plan moi comprendre souvenir mais na pese exemple ya biso tant surtout beta na ba lekuru koluka ba Jojo Amani na ba ri du faux batu o ba yo ba no yo ka grifango Jojo Amani mais ba ba place utate batu bayebaka te place euta lelo bato tozobeta bachache mais biso ntango tozoke lobeta tozoluka bachache ezalaki na bari Bonaparte lelo chache aza na ri Bonaparte te aza na côté ya 8e na Avenue Montaigne ozomona il faut relater babiloko oyo bato bande koyoka kala yoji ya moto ezalaka na ri du Dragon lelo eza so na ri du Dragon c'est ça le vrai souvenir oyo nga nazo relater awa eza ba bien fait pas ba méfait et ça va bien fait. Et la preuve, le lorsque monde entier, partout dans l'Afrique, histoire à souvenir, il y a un peu de valoriser. Ce que les Nyarkos, Azara gangster, Belmunda Lukakaye, ou Azara ce qui est criminel, c'est faux. Nyarkos Azaki prophète, Azara philosophe. Papa Wemba, sa jeunesse au contraire grâce à ba idée wana ya Papa Wemba lelo jeunesse obi ngana za mona quartier défavorisé obi ba quartier défavorisé c'est quoi eza lokola ba quartier tozo mona o ba benga pauvreté za makasi ba favela quoi ba banlieue voilà ngana uta na quartier défavorisé ya Kinshasa naza mona Gombete naza mona Mbinza te soko talibana oyo belé ba tondi na poto ba message ya Papa Wemba ba message ya Nyarkos ba message ya Modogo Dia Franco Ferré na banzema na biso yango nde mutu et pousser maswana étiquette bat balatisa batu parce que batu wana c'est des gens au bandé ko sala ba jugement obi ko juger mutu ko juger mutu na musika te voilà mais oyebité les Nyarkos c'est des prophètes. Mais ce que papa c'est des souvenir kaka c'est tout fouiller rapé na ebige yo ji ri dragon pour côté na dragon ya rayo parce que Versace so ko bete so vérité pour na fouiller ka souvenir moi zo ka tele so Versace za cerveau signal cause donc nous ta beta on ta so cerveau non ba congolais à Brazzaville bazalaka mais oyo ba beta Versace si ba congolais baza beta Versace ba beta Versace wana nani ona mole tengelo ba nonongando ba Claude Mazuka ba beta Versace mais si ba no beta Versace mais mutu deux ans même pas Nyarka non mais Nyarka
donc Nyarka azali congolais ya Kinshasa. Mais souvenir vieux. Mais yona zo betelo kasi Nyarka sa Congo biso. Neti boro Viviane Wistudo Brice Mpangi. Bongo na souvenir. Neti aigle. Siko nga neti yo. Neti ve yo jeza yo. Balinga bazwango mais bayebi ke ba moye bazwango ezate po eza modogo. Pour Ri Dragon. Monika ndingo beti na souvenir Ri Dragon. Obomi bato ebele. Mais siko Versas. Les Versas c'est non ngando. Non, la episode c'est faux c'est Nyarkos. Mais ezaki clique wana ti. Bango na ba master na. Mais bien sûr, ezalo ko la ngata na zobeta ba yodia mo moto ba Gabi Armani bazalaki ba modero la Firenze bazobeta ba comme des garçons. Donc modero la Firenze. Aucun a souvenir modero la Firenze comme des garçons. Voilà. Fataki mbala yoka. Souvenir. C'est ça les souvenirs. Non, ba petit, au moins ba petit bazobeta lelo, c'est une continuité. Il y a une histoire de ça là. Heureusement pe ba petit lelo bazobeta ba forme wana bazobeta ba forme wana. Bazotia ma kele na makambo oyo biso to sala. Ce qui peut ezalaka ndingo wana te parce que bato atana biso oyo atana ngai. Oyo atana biso. Ebele ba démissionna. Parce que ebele ba démissionna. Ce que ndenge yo tikala boye on a pe ba petit baya. Pour tolanda idéologie. Ouais. Bon, ngana côté wana te ya ba guerre wana. Mais ndenge ya kude tolanda ba vie o ba betel bosna biso bino ba papa wemba ba Nyarkos bana. Parce que yo lelo ndenge totikala kana yo. Parce que tango tala toute génération yaka. Mouezo ko affronter yo. Netika na catch. Mouezo to Undertaker prêtre jamais. En fait, au monde en fait, zela rappelle la semaine na joie. Ngana tiki lo passe po yo pesa. Monet na catch to mona rango ke edingwe. Prêtre ya ba catch to bungana ba puma noir, ba puma ba déposa. Ba masane tout ba Selemani ko to so ba kufa to e ba soute mais au mona ka catch moi bimi bo ala ta jip a popularement poudre mo bo adversaire ne kaka edingwe. Bon on appelle dingwe moi so rappelle ba sali ba sular na e ba bundi combat. Mais comme la forme combat vraiment frontman la raté mais tant mo vanda ko vandi botel bina ke nga modogo ja franco ferré impérateur bato to sali na histoire ba master tout na to sana ba on souvenir les oya parce que tant mon na ndenge wana yo vraiment de toi même lo bani mais nga c'est là au contraire dans une continuité mais là on a expliqué que moni la repère exemple il y a football sozo sala histoire joueur toi beta balle eza ba Neymar bazo beta lo ba petit Kylian Mbappé aza la référence à Pelé na Maradona aza la référence wana mutu la preuve que petit Kylian Pelé yaki non c'est comme histoire à sap tu peux pas de kolobaki na dépasser ba vie wana ou bien azo beta koleka ba vie wana c'est faux parce que ça c'est l'histoire c'est vraiment l'histoire c'est la source en fait tu ça no dérangera yo. Au contraire, il faut déranger Ngaïté. Heureusement. Parce que dans le Bible, il y a affrontement. Parce que non, bah oui, là. Le fond, il y a affrontement. Tu as même stade. Ils ont le rôle de l'eau. Tu as même stade. Bon, bah ça va affrontement. La génération là, bon, ngaza ancien, ngaza précurseur. Mais tu as le Bible. Vous avez ngaza la génération. Mais oui, oui. Non, dans les expliquer. Ngaza la génération. Il y a cerveau Nyarkos, le lobo ba petit. So que le lobo. Na ba o moni nzema donner coup de sifflet zo beta o mona ba petit bazo bina bazo longola bila na ba innocent oyo banda ko finga biso na ba innocent na ko finga biso bazo bina donner coup de sifflet ngala o mona plaisir au contraire tous minoritaire mais heureusement pe ba petit wana bazo sala continuité ma solo na biso et là plaisir mais bien sûr et là au cas que ba petit o lelo bazo sala bazo landa continuité ma solo na biso et là au cas il faut ba ki moni nga na za boye. Heureusement, c'est la reconnaître. Non, comment va reconnaître? Comment va reconnaître? Tanguela ngai lelo. Reconnaissance ça va sensibiliser. Okoko boya, na ko pese exemple, au moni reconnaissance ça va sensibiliser. Na lobité ba vie modogo, merci. Beba lo papa merci. Cerveau Nyarkos merci. Mazuka Mambongo merci Moulele merci. Non. Ba l'enfant mystère, merci. Mais il faut pas que le côté ça la source et ça le quoi la De Gaulle est-ce que ngala mona nga De Gaulle terre ngala mona Giscard mais tu le batanga combat De Gaulle na histoire en France et ça peut le mouvement on a lelo il y a sap et ça la o bazo benga musique et mode et ça la origine ngo to yebizali mais siko moni
ngana ko lobelo moko nga joue alboso na yo nzembo na yo na ibage mutu mona mukili ko moni modogo ja Franco Ferré abeta forme danger za na migeli na sifa d'autant na yo nzembo wana mbala mo epesi nga bula ntala na sifa to benga ntala de yo défi donc tant moi ça perd nenge to apprendre excusez nga na apprendre yo moni biloko bino mozo ko sala wana histoire bozo ko koma wana tant bo ko mango yo ne biso to no captain donc ça perd il faut nende master beti ba roka ne bondenga pe na ba roka bodong photo boma na kaka pour comment to ko tutana na ba roka donc on a nano to bi ke forme ya bongo soki ya beti yo jinenga betwana ne modoka beti yo jiwana do ba ko ya pe na fe donc siko tangu ba pecho ba génération biso to ba na yo ka to koli ba komi kilo ba tout reconnaître ka ke vient so modogo mais na kacha ndena lobaki yo tikite pour faire yo mo tonto bandika ka vie pesa batumbote yo lobino ona bina mbote na bino mais silima jini nde na comprendre donc vie agression mweza kaka non mais en fait le ko le mweza ka bongo ya ona tuna ko na bi ba jeno bazoya bazotake yo lobi bona na nini na poule monter na comprendre que ce que forme ezaka na poule bien ezaka soit tu es là ozo continuer ou non pour cet exemple il y a école. Ils ont une école primaire, ils ont une école secondaire, ils ont une école humanitaire, ils ont la fac. Si non, mais dans un épisode, si vous avez une école primaire, vous avez une école primaire, vous avez une école primaire. Il faut ça la bêta pour la vie modogo, les cours, les arcos, en fait, c'est tout ça le référent. Le mot en français c'est les référents. Tu peux pas au début au groupe ça n'a jamais histoire le lot. On a pris exemple le football là. Jouer toi football la meilleure fois tant qu'on m'appelle. Début modogo ja Franco Ferré eza ba vie ototikala na bango awa. Et là on a ndalingaka na yeba soki na monika ke faire otika guerre te faire azana bino guerre nde bozana. Donc pour comprendre pour faire un peu ça mama banchiki mais via ebine bien que ba opposant musu ya vie chichi batanga na vie chichi te. Ça so si classe. Non, diplôme, non, jamais. D'abord, on a besoin formation. Non, comment? Na pese exemple. Na pese exemple, kokeno musikate. Na mona ki ba polémique mo ezala ki ya Yoji Yamamoto tout ça. Na auto pese exemple kaka. Ngala découvert Yoji na ba années 80. Mais ba japonais ba bengisi petit Robi na ba Yoji ba années 80. Ba Yoji na yo. Non mais pourquoi? Parce que créateur wana, na pese exemple Yoji Yamamoto ou la télé lamba ya 2000 collecté ka balwa petit na beti na 2018 2010 yo kaka sina episode pour aujourd'hui et ko sala yelo ko mokoté c'est pas vraiment sa référence paf à moni pièce il y a 80 yemo ko na tête ne abo sana yango atala bi do mutu ayebinga bien eza loko la PG ya ba Qatari na PG onga na yebi ya ba Boreli c'est pas la même chose eza loko la viva la musique. Par exemple, donc tout ce qui est gars. Vive la musique, il y a les mbonge, il y a source. Non, nous autres exemple. Tu fais tout le forme les donc Mikolo non mais ça non, ça continuité mais na pèse exemple. Non, na pèse exemple. Petit Robi, moi na ngana boti. Japon na bilamba kala. Non, pourquoi parce que ba créateur wana ils ont tableau. Oui bien absolue vérité. Ngana mona ba tout soit ba vie modogo za na bilamba depuis ba. Au contraire, ngaza na bilamba des années 80 ti lelo. Badamir, c'est la parole de Nazoya. Nazo beta Badamir Doma, c'est un créateur jeune. Azana posa bari commerce baza ba jeune. Bazana posa basa la biloko lokola ba Yoji Yamamoto. Mais Yoji Yamamoto tant ya en France. Nazo pesa exemple tant ya en France, aka na années 80, ba français ba ndoko la taille. Mais le loi français va la été. Alors, si ko Yoji moko tanga moni ba pièce lokola Petuana Robiaza nango ba pièce années 80, asana ba pièce mususu. Yebo Yoji, il faut ça la rediffusion nango. Na kine na boutique à Yoji bo na moni rediffusion ya veste moko ya 1990. Ba oteka ba komi rediffusion. Martin Madjel a celle rediffusion na e, ba na oteka ona na nini na comment ça s'appelle na HM. Rediffusion Martin Madjel. Obi pièce là ndela nga osu manga yango 2000 balles. C'est-à-dire pas na biso
oloba na beti nuit collection ba collection ba tia boye vie modogo zo mona ngombe mo ya vie modogo petit nanga chabola mona kango te siko nze mona souvenir toko yo kata moi oyo ka na souvenir juste kata ngaza wana Alphonse Daniel azona peut-être azona célébrer azali wala bon bango azaba pire petit le cours abina ngai vie juste kuta pisanga bi vie il faut rendre bien na yo hommage ngada pisi juste kata non tanga hommage selikaki nga fo na souvenir oyo ngai na banji ba oyo nga bakende ozomona lelo boye musique zo betama ebele na Kisasa mais soko tuni ba musicien nga Victor na tika ngote ngai na tika Victoria te na tika wenge te do ba wenge ba orchestre na ibina ngote na yego yoka na poto donc nga orchestre na tika na kinisa viva la musique souvenir sona obule ekebima ndenge nini couleur nini okobimisa yo mo tango yoka composition osali na ebite okomposer ka na moi na tongo na butu mais tango yoka ngo ozobule ndenge obule ni en fait souvenir nazo relative ba fait au réel au bisto viva na route pétrole solo par exemple jour na mona vienne kana chabol a utikap ala ta chemise moi Jojo Amani abinanga petit frère mo di chemise oyo na utezo na ridi fou na ridi fou abi chemise oyo Jojo Amani petit na ngai toi utikap mais abimisi chemise asika ya sika Jojo Amani azobananga petit frère chemise oyo na ridi fou na utezo na ridi fou moni mbacho na beto ya lino nazoka na ribo na part je me suis toi na correnté bona na bali kuru ba modero le kuru abi mais na moni Adrien nga zawa na otosomba blouson mo boye ya vertate modoko na bosombia ngote lobi na bo bambuta fola bakatela ngo baba oya proclamation donc balobi modoko no bosombia ngote mbuta fola bakezo donc toi na correnté ko le kuru azobetela biso lisolo abi mais na moni Adrien otoza blouson moko boye la azoba na ngai blouson ya chache modogo ya bisiko bino moni ndenge na moni déjà Adrien Robert blouson oya nino ya zero oya ba gladiateur te ya proclamation ya proclamation ya ba gladiateur mais siko ngana siko buba petit modogo bo vie yo Robert blouson Jojo Amani oba zula ya Amani wana oya lata wana ya Jojo Amani tokolo baneti so totala on dit na poko ne zaki masuki neti nyaka bendi bomo ya ngolo il faut beaucoup pas bimisa kasi ozoka te expliquer que ba petit logo ba mbuta fola ba kenda ozongo déjà mais siko viet siko to kina na correta si ba petit modelo mais siko ngana obeta nini abi ba il faut ki ba vercha obeta Armani ya beti siko Jojo Armani parce que Armani aza rival direct avec Versace
siko viena ka uti cap boye ba ya okuta biso la ba Gianfranco Ferre oyi ba blouson mo le kura betaka ngo pe bonga za kana ngo ya den jaune ba tia ba poche boye a uti cap ayi okuta ba Gianfranco Ferre abi ba petit ba komo beta ba Ferre beau chemise à boulevard ozomona chemise à boulevard bim wana siko viena ka siko ayi na influence à semi boulevard jour siko conseil monsieur kana Cambon boye mais Adrien azomona azobeta ka biro kwa akala wana le kuru donc yeza ko chamwa Adrien azobeta biro kwa akala ba petit ba to koti bo baba ya mamoto biso beta ba ya mamoto oyo ba on se nouvelle génération yé voilà tu es ba ya moto ba isemi yake wana parce que ba c'est beau ça qui ba Gianni ba Jojo wana mabiloko na maintenant question moi curiosité est-ce que tant bokimaki ba biloko nyar kaza obeta ba Versace ba Jojo bokena ba Yoji zaki likambo prix zaki identité ya on a ce que zaki identité bien sûr na auto expliquer que biso taki ba petit nyarka surtout là quand obeta ba Armani ba Versace za loka tuzaka na identité nyarko bien sûr ngato na c'est la monique il faut na ya ba jour quand le concert à Cambon mais si ba modiro le l'autre bête la vieux surprise ba ya mamoto bimi les boules mais c'est comme ça n'est auto expliquer OK il faut qu'on crée idéologie et ça la identité à précurseur sinon tu peux pas sortir de l'ombre parce que yo expliquer ba master non un souvenir photo créer boule moko to bimana lina ya nganje to kota Yoji mais on a souvenir on les a expliqué époque wana ya la Firenze parce que la Firenze c'est quoi l'idée déjà Srevo Seniarkos ya la Firenze ya papa maza azaloko la yesi comme tout azoko pesa ba message mais leader ya groupe la Firenze c'était Srevo Seniarkos tu vois ba ya zikina ba master ne ba taru bangino ba koko tu vois à part ma cop mais qui tendi siko vaguement ya ba jeunes alaki wana ngai ba modero ba Gabi Armani ba Ripapa tout ça biso siko na moni en fait des idéologie la moni ngai na sivinga biso to beta siko ba ya mamoto wana pe Yoji aye kokota siko sika na France wana biziviton zo ba vieux bisina bisina kos non na website c'est papa wimba to na sala ba lila le kuna ko sa website ya monango surprise na concert mo zaka na fille du calvaire moni ba vite na nenga bien na bige eza ba souvenir photo beta pe ka to solo la pe na nenga bien bino ndo linga la pe nyar ko ba boule na papa wimba non eza ko linga la boule te le kuru aza artiste aza na posa inspiration eza lokola nga lelo boye soki petit moi il pourquoi lelo na auto expliquer au jour wana ke au moins ba petit wazo beta ba Yamamoto nga na zolela ngo fort na zo mona bazo défendre ba idéologie na biso mais so na moni ba petit ba beta ba Discord ba Westwood ba nini na mona ba petit ba eza fagasika eza ba biloko ba fi modogote eza ba biloko ba fi modogote ba Damir Do mona eza ba créateur asika so moni asika ba esa konde mais na mona ngo ba petit ba quand même na masolo ya 2000 année 2000 quoi voilà et ça normal parce que le so tellement ba talaka ba ezalo ba petit ba to kumisa ba kini so beta vers chat kini so beta vers chat lelo mais biso to betango déjà là ba mais ça mon qui est vieux on comprend on va betango ya so na 5 ans kasi on a expliqué on a expliqué OK lelo ba petit wazo beta ba Discord ba nini ba Givenchy yana na biso ba Givenchy ba Balenciaga ba Dior et pourtant Balenciaga c'est un ancien mais ba Vivienne Westwood ba na biso peut-être pas ça mais ça va voter ce que là ni yo monara différence ni monara entre forme kala wana ko beta obino bolinga mingi wana parce que bo ya lelo na monara niti o mona ngo bilo 2000 bon ce que différence ni zo mona ya kala na lelo différence c'est dans la créateur mais bango ba créateur bazo faussé c'est-à-dire que Discord original zo mona made in China mais ça original vieux bomana na ba forme non ba yebi ngo bien ba créateur wana lelo en fait c'est ça et ça par rapport ya coût de vie ndenge zo kende mode Trump a vu ndenge zo kende na par exemple comme des garçons azara na Etienne Marcel après kanga parce que lelo boye na internet au monde Giorgio Armani made in Turquie mais il y a vrai mais comme des garçons ça va na Faubourg mais azara na Etienne Marcel
Mais ils ont l'adresse va changer de non non Marité François Jouet comme on a ressource parce que le loboué industrie à fabrication et à vêtements par exemple en Italie bien en France c'est cher, ça coûte plus cher. Ah au fout pas taxe. Ouais. Mais sur aucun en Turquie dans les pays locaux là il y a Amérique latine au fout taxe moins cher. Il y a un monde créateur na train de vie à Lilo parce que préfère pas ça la babilo qu'on a bango na bamboka wana. Mais ça reste produit na bango non? Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est qu'étant au Bimi et Bimi Libanda et perd d'originalité. Manufacture. Non, et perd d'originalité, c'est lui. Et ça, le rôle a donaté là, Gianni Versace. C'est la même maison. Mais il y a un mot côté. Nike, il y a Madin Issa Ezali. Madin ou Amérique Ezali. Nike ou Madin China Ezali. C'est Nike vraiment Nike c'est américain mais la fabrication c'est à Chine mais c'est vrai au côté pendant une nouvelle collection mais na 4 étiquettes venant d'Amérique ezali made in China occasion au revenu ce qu'on est habite parce que au moniteur yo sur la manufacture on a tout côté na bon biso photo sur la piste disque parce que sur tout côté na manufacture to kevement ailleurs ngali plus souvenir le souvenir net na disque ndenge to Mère Malou ozo beta je me souviens na Bruxelles boué et pas Sagui boué to kana ba bébé mo parti bi ba malakoti pandi ba champagne ozomona ba bébé mo parti boy bien ko oui bien mazana montre ah bon que bébé parti ba faire la fille à Bruxelles tenabi ndeko na yemo soza kina montrer voilà comment il s'appelle de ba souvenir les abdé belé mais ba souvenir le ba azaki na salle moko wana montrer comment il s'appelle ba to que ça matanga kuna son frère non voilà ouais la sœur ça va souvenir à Kester quoi mambu tant Robeta concerné na fille du calvaire siko biloko na nyoso tuna kacha nzembo oyemba ondeni mais oyo kango eza ko relater ba bien fait bon siko de vieux betara histoire boso ba biyo mosiko bo vie modogo akena eneti to ba neti ake Australie kota ba Sydney langa so asala ba mwelo mo souvenir mais la ko s'inspirer pe na mboka wana il changote babi ba son mo capella obeta ngo yo moko oh mais c'est normal mais bien sûr kamera na capella difficile pas de battre ne bi yo ça na fois non ah ouais mais vous nous avez battu mikiliti oui batté il y a un souvenir nani nzembo souvenir ce qu'on a voix na yo il y a bato nord po yo ça na voix il y a ba chanteur qui chassa te et moi na muto voix na banda yemba na poto ils a na couleur nango ah ouais oh non comprenez tango tozalaka na vienanga na metro birakeme tango tozalaka koluka balichole ya Jojo Amani nga naleli nalila kango petit ngai chawa ta viena ya vie voilà ça c'est souvenir charbon yo tu viens au Poitiers yo tika kufa viaza ko yemba na papa wemba yo lika côté na yekuna viaza ko yes viaza ki so akomi papa wemba ya sali makambo ba siko papa wemba zate tout le basco tikali na ba charbon ouais ba charbon tikali na échappé mais si on récupérer grande famille mais c'est comme ça en fait et pourtant bon voilà bon baza ba jeune bazo représenter siko nouvelle génération où ya lelo oui ya la diversa ça bon si on a tout objectif na ngai il faut bango babunda bitu mara ba petit bazo sala ba musique ko sekate makamana zo beza solo le musique na biso qui majoritaire ah poto quand on dit poto na zo ba te poto zambo eza ya biso mais biso to qui majoritaire na moni ba rescapé ba te belé ba komi musique na ba komi populaire donc ngap objectif na ngai il faut échapper ba chabo ba bundala ba chine ba petit ba jeune de bazolo ba biso boy parce que bango ba ta source vieux bina natali yo nena otapé ye na moni ba vexage pe na moni ba vexage banko yebimi na komo mona niti ko ya koli manzake komo lemba ko ya komo regretter on dit que na regret moko boy et loko na bino wana o comprendre te bozaki majorité beaucoup minorité parce que ni ne sali beaucoup minoritaire pourquoi tout comme minoritaire parce que le public o ya biso na auto peso exemple que chabo aza petit le coup na vivre mais tant be balembo ngezo sa chabo na botamité tant ba ya yuma ngezo sa ya na botamité ouais parce que on va ba descendant
mais le musique ozo beta lelo boye dans sa contre les musique à Congo objectif nangai il faut lelo boye de toute façon classe est loyal il faut bango ba s'imposer pendenge ba petit monsieur bazo s'imposer mais yo mo yo kana ndenge yo mo tango yembi ka souvenir à moi dimi elo ngana kangi ka ke viens nga tango tozalaka na metro birankeme to boule baliche wana ya mystique fe ba momi ba okimati c'est que ça te que musique na bino nde bo compose longo ndike bo kimisa ba chéri bino ka lich tande bobeti tala yo na chabon tala chabon tango sala boule na il faut cibler public tande bobeti ve combien oh c'est cher tande boza Mexico siko que c'est batu basumba ba blouson cher banini banzemba ngo peka photo lata ndeni batu okimate bon siko ba musique comme ça bazolata te continue bazolata baolanda ba mère parce que ba mère yo bulega yo mo ndenge becha na souvenir na okita ko tumo o seleta mo lo mo boy pona ba chéri ba ko se retrouver te na bité ezandenge nalingaki na inventer maloba pona tindela yo aye kotikanga te na désespoir chéri adeo aye c'est mon amour, mon présent, mon avenir, adeo mwana Congo. Alors, mais est-ce que mi a souvenir n'aurait bolingo te? Non mais c'est majoritaire. Pourquoi l'autre père la majorité? Non, bolingo ce que ça te. Ezali. Na on te fait mon dogole la na mon allez bien. On a na 16e arrondissement. Nakutani na elenge ya mwana mwasi moko kombo na ye Adriana apesi nga rendez-vous tokutana na ye na Arc de Triomphe esika ya bolingo ebandaka ngo nakosala nini ye mpona basana sheri na nga nanga kobimisa biloko ya love parce que oyo love biso en fait love oyo biso komi bozo mingi ba chéri balanda banzembo boy non ba chéri biso to na public pe ba chéri pe balanda musique na biso ba il faut bazala esprit bolingo nanga yoka nazela kayo yeba mukula mariage yoka rifango oya turente rifango jojo amani et ça amour vebi kotikala na voix nord etikala pa noa oyeba ngo petit nanga za to sala ba Adriana naleli oye motema mozokio déception habitude na yo bolingo nanga mwana ya mama na banzaka ya mingyo mokolo kozonga esengwa tro oyo verso Congo révolution ndenge nayebisaka bino avec Michel Kombe balobi aigle royal ya pumbwaka système à drone kena bango likolo motoko ja franco yi fere impérateur yeyo donc bato bakoselaki makambo ko ayembaka bolingo te lokuta bongo babeti mama boki babeti te alors bobetana beti moni échappa été à chaque fois ya pona na boule beaucoup jenga ka échappé si voilà souvenir ngo voilà pesa couleur jojo ba oyemba ko yepa oyemba donc avant ça dé donc tous appels la confirmation aux alors proclamation confirmation ouais confirmation wana ce que c'est logo ko ya après confirmation donc confirmation des oya bon confirmer ce qu'on va play tout ya Panama ba play tout ya poto ba play tout ya monde moi bi likambo vi bokula nga beta bormo bolista ba grand prêtre nande via kenda ayimba atistaka deno akenda so ba konsuitika yo pe so meka ke loko ngome ondiru zeni ti loko muso simbe ngofozika ondiko zika tukotiki siko na mono so bandi susu si to ça on confirmation to betango JB pas beta confirmation bon ba JB faut expliquer le mot JB musique azo sala ça n'a rien à voir no biso sala te na bibo a beta confirmation ça n'a rien à voir loko yo bona guerre yo jipo yo obi pe to ke to songa hein Michel Komba koto vraiment public monango vieux olobelaki bato na nyonso olobi bakomolata yo ji na 60 ans na 50 ans mokili yokaki yango parce que yo ozobimisa confirmation non mais JB aza musicien
Ouais, mais non, c'est pas pareil. Nga za muta bilamba na komi musicien. Non, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui, pas pareil. En fait, Bino bato ça ba polémique mo derrière. Si. Nga tona ça ma solo ba petit JV ba fanatique. Mais bien alors Mukulu, est-ce que yo ebité que tant modogo azo beta ba Doc Martins? Après souvenir aux bêta confirmation parce que bino ça la polémique bozo na ke bino bozo mona lelo mais faut tala ngala sala oyebi lelo boyeko tango ba place bando mezo bêta ba les jours jezo bêta ba tango so ba pelo na ba bani ko sa musique tango mususu confirmation na siko voilà eza confirmation ça n'a rien à voir ba baza na ligne mususu nga na explique wenge na mona na ngangoti na yoka wenge na poto ngaza muta wenge te na ibima kama wenge te ngaza mona la musique ngala même Victor na tika ngoti on a vu confirmation ndenge za ndeni bato nyusu bana besoin mabana ba Cyril Kina tout le monde banani tokolo banani mutu na ngai Mambo de Diblin Willy Opele la mutete là au Japon et puis Chacho Pipo de Madrid Tinto de Ferrari on a place tengela ba petit on a faut tengela ba petit ba chabot ba qui bon de liste confirmation on a confirmation parce que bino bozela ba polémique mo omoni ba bilo mo expliquer ata na mona ba individu bazolo ba ke beta ba forme ya UG mais attention kosombela mbana magasin ça veut pas dire que oyibima kama bilamba souvenir oyo eloko modo wazo chela pona batu na ye o bazalaka na bango na mputu balobi yo yebi mputu yo o yebi mputu donc bayate barata tozana fina biso modogo siko bino pe bato teki siko mboka tozana na modogo après souvenir bozo zo confirmation c'est pas pareil donc voilà c'est pas pareil modogo ja fongo faire yeyo bato bazana posa boyebika ndenge ezalaka toujours vous contacter via réseau partout vous retrouvez modogo il est pas introuvable il est trouvable et puis studio toujours awa chez NJ Nouveau Jérusalem Serge Kabangu na bosanité la Negrita Mondelendele balobi la Negra Mama et puis Congo Révolution toujours na système il y a Drone Michel Aigle qui est absolument colo peut pas toujours na cassette oyo quand on parti à studio Serge ouais on comprend pas parole on comprend déjà voilà ça moi dernier mot dernier mot qui base de la souvenir tout un projet jusqu'à tanga zawana les grands voilà ouais Alphonse Janzenza ba pile petit papa ma yekuti neka zawana Alphonse Janzenza alongwa Sefa alongwa ba ça mona Sefa en direct akineti na nini nazana papi nazana petit nanga Célébaï ouais Célébaï le plus dangereux donc voilà donc toujours oza la jaka différente donc différente ozomona comme na blouson de ça ka blouson te okubeta chemise ozokata chemise da boulevard lifango allez tokutana mbalasima disque zoya mais confirmation Chabron merci à toi Papa Rolls donc ndé zalaka ka Ange Kaniki 5e masana ya JC Katanga donc les gars Katanga tous en est déjà koto sans oublier ban à Bruxelles na bosane binoté tous en a bino Manu le roi la sana donc balobi GDG merci à Mboudi merci à toi quoi check Chabon et Chabon na côté na image Chabon ezalaka le 24 avril sango ya mawa yeli biso bana Tigana Soureta papa wemba c'est l'appel Paris atiki biso na mawa
nakanisi les grands mirateurs tango tozalaka na vie na ngai nakanisi naridifu tango tozalaka koluka balijole ya jojo amani bamauba wana yo mtu omata likolo wana mtu mwa tomboki wana yo tika mo ya wala siko jojo mais c'est que atuna kiyo